fait na ninga faute machine monsieur pas batterie parce que moi c'est kasi machine a voté révolution bandarat bana lewa la douceur batterie machine a voté a mettre tout bevna si que là on a se plaît on les a ba mettre à Lyon douceur ba mettre à Lyon non ba mettre pena ba vanti makambo ba comprendre idéologie et puis là on a se plaît na on sous moi trop na on féliciter bana toi matete ah bana matete ba mettre matete na mona pena OK si maman estro et à la nengwana ya on a se pela pena bana changu buma kamuna bango pena ba ala bango na bango basangani on a biso mo bana bandali pe ba côté la batu na bango ba gigi boko ba jise mungu ba jise mungu ba ala yo tika bango ba finga sele yo ba finga fali ba finga nani susu ba finga nani susu ba finga wera mais yo soko yego finga mona bandali ba ko yama be les biti biso na kauka ko mekate do dishungu maître azali de la défense kuna biso na kauka ba le karaté maître bele monde ya Copperfield d'Afrique mo konza ba maître nyonso do ye azawana na ipsi bino ke mbike nyema makambu poto zo mona Lyon to le libino mabe makambu poto e mona le libino mabe ba mona yango na Bercy le libino mabe na le bor mo lo ba ki don ndula Fabregas ezande ni muda ko kota 1000 bana milisi grata zongi na kati ndula Fabregas internet so Fabregas akanyongo tia ko zonga c'est-à-dire que to futi mbongo to royate on ne complique pas de panique biso ne torati Varese à chancel même ma on ne complique pas les ignorants on ne complique pas les ignorants idéologie za Fabregas mikolo tia ngana ibisaka bino ke tant que nous ala chroniqueur soko chelindu le ndule libaya na omona ngai na ibisaka bino na banana bino idéologie depuis concert héritier na ibisaka bino que tant que ngana ndo sala chronique musicale soko chelindule libaya na oyawana état que président oui. État que chroniqueur oui. État que congolais état que spiritas combattant pe ya tongo mwende esprit bo comprendre te botikala kana ba direct na parler na mino bo film le gawana uzo mo pepe bondo sala ka ba direct na bandaku bana na mino bazolela papa mama yo sala direct bokende botumba yakati tonto ya Lyon boza danger bana Lyon ba mettre matete nazolela bino ma mettre matete surtout na Lyon Fabregas beta ndule nanu ndule beta mabongo te na ndenga système na biso ke basoli na butu basoli na moyo deux fois fois bakimi mais faut mon a trois recruter quoi na biso ba pizza mikili na biso OK na biso ke ba danser mikili oh Fabregas neni ni pemisa na merveille ya madonna batu mususu ba petit wana ka trois wana ya mikili wana babina penza ba pesa makambo ngaka sema makambo sili ba ka sema makambo sili mais oyebi Fabrice a maestro na ninga mabe Fabrice mais nini okozo ba danser bana mikili Fabrice a recruté ba danser na mikili ya bana mikili na danser non tala niveau conscience non donc na isi bino gende na anti casquette boye makambe bandi bagare bandi donc nde to aboye to sala pena conseil ya waze kwa to bunda na moi to bunda pena butu kwa donc nde to aboye debi tumba donc les 11 dozawa na Fabregas na Lyon ndule na ne beta mati moi makambo so to ko molo ba on na nga tije telemi boye na beleli vezatre muke eza po kande mati pena kande ye donc Fabregas les 11 autres na Lyon to zonga po to uta yuna to zonga lisusu to zapana ndule to tap na ndule mine beti pam to tinde za ikolo bakatiki cha to kabwani mwana bendani après deuxième ndule na Paris pour corriger non sal wana waka sal mo beta mai awa sal mo wa to corriger sal mo wa to corriger sal mo oui sal mo wa atu basala foin Fabregas o corriger ngo après ba musicien bazongi king Villanova et continue si au moins des ans bato ba sekai Fabregas donc Villanova plus 4 donc Fabregas a zonga kini na 4 jika bara babotama 3 mbokate ba kimi 4 mbokate ba kimi 4 jika ba zonga 4 européens donc 3 françaises na congolais moko ba danseuse misatu donc na danseur moko Fabregas maestro mwana musakata ke jijawe ezali bango ba ebité ke jijawe pene ezali Fabregas mwana musakata donc le 11 tozawana samedi oyo na Fabregas finiment fête ya bonne année oyo ekoleka kitoko awa chez Djonga 2 ba organiser mo bange na événement na cadre ya ko fêter nouvel an to bonne année samedi le 1er janvier 2022 ekoyinda mabe awa na mo bange na événement fara tunanga nini bokozwa fara ya solo wenge pusana to vanda na quartier latin fara awa nani aleki nani abetaka makasi nani abinisa
Rabato. Talatina, bazali Kobeng Sabino Mokolo ya samedi 1er janvier 2022. Awa chez Djonga de Ngandantaba. Ozako lia, Ozako bina, Ozako sepena na musique ya kitoko. Pe événement oyo, oko vivre. Yezala nanu te. Na 20 € ya pamba. Okoti, pe o vivre événement. O sepeli bonne année na yo. Joli kitoko a mointe. À partir ya 20h. Nati nde concert wana kusila chez Djonga de souka na événement samedi le 1er janvier 2022 kozanga te kolinga te babetelo lisolo awa na Ngandantaba chez Djonga de oyo ezwami na 12 rue puis Dixme 94 310 Orly awa na kati ya Paris boya ko vivre événement fara wenge pousa to vanda contre quartier latin nanya ko gagner nanya ko bini sabatu bonne année. Cosmétologique Dr Guilain le Bourgeois Zambé à l'opposo Okoma ki na poso lokwa ya nyama lokola ya nkewa lokese to pengando Dr Guilain le Bourgeois azo zongi sa poso na o neti na film très belle et naturelle et quand t'es Guilain le Bourgeois j'ai ma taille et ma peau mon secret c'est Guilain le Bourgeois Dieu de la peau Capador ta Guilain le Bourgeois ya boye bazui wapi basero balinga cimenterie vanda ta ya kano ta ya android ta ya kilo wanga ozui wapi Guilain le Bourgeois pouvoir à l'opposo pour vivre parce que pour avoir besoin ils ont place dans mon corps pour venir avec benda beauté olingi bando benda beauté oza na po ya bébé oza vraiment taille bien. Trouvez-nous sur boulevard Lumumba sur arrêt Bethany en face de la Robank. Nous sommes à Kimpese, Bandouville, Matadi et à Boma. Cabinet cosmétologique Dr Guilain le Bourgeois. Une réponse potentielle à toutes les peaux malades. Natinda mbongo maman tongela ndako ukangela nga ba photo na ba vidéo na komi na 3e niveau 4e niveau maman atala ndako les deux même pas étondi maman les deux antennes ça wana likamuyo to silika yango wana ndako elinga ke sila na yango ndako nde sila kara mais faut il ngate monta kima na mbongo eza makango yo ngai na linga mbongo nyoso nga na tinda po tongela nga ndako yo kangela nga ba photo na voisin ko sanga ndako komi na 3e niveau maman to kabwani. Linda, na biso solution ezali na matrave. Nga na pesa confiance aka na matrave. Na suka na matrave. Bango nde batongeli yo ndako. Bango nde batongeli nga ndako kitoko, bango so kitoko. Bango nde basiliselo ndako nga na moni wana. Bapesa nga ka fongola. Ya solo. Bapesa nga fongola. Tokota na matrave. Bienvenue chez Matrave. Matrave est sa société de construction où ils ont tourné la bino bandako n'a pris assez. Ils sont dans Matrave ceux qui ont tourné le installation ya courant ya ofele. Ba travailleurs na biso, ba travailleurs de 24 heures à 24 heures. Matrave ils ont tourné la baïbaza na mbongo, ceux qui pesani mbongo. Kaka Matrave a kotongola yo ndako kitoko. Ya nyongo. Na yebisa ki ata oza na ndako eza inachevé Matrave akosirsila yo na pia se Matrave eza place akobunga te toza na Kinshasa Gombe avenue province numéro 167 croisement Colonel Ebeya na Lubumbashi toza na centre ville avenue Maniema numéro 18 référence église Andeyo et puis na Likasi toza na centre ville avenue du Golf na Kolwezi toza na boulevard Lumumba coin qui push toza pe libanda ya mboka na Risi toza na ville ya Astrakhan bongo na Afrique du Sud mbadi mama monwe na Afrique du Sud toza na Johannesburg. Papa pesa ngana numéro na bino ya Matrave. Plus 243. Plus 243. 97. 97. 544. 544. 48. 48. 43. 43. Na Matrave ata Teresa vie biso mo to yaka to sali etidi ya mabele.
toyeba tokodanse nde totoma likolo na matraf qualité rapidité et faible prix. Matraf, miroir de l'architecture mondiale. Bisous bas. Matraf, le miroir de l'architecture mondiale et le numéro 1 de la construction de bâtiments modernes dans le monde. Bonsoir, 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 ma villageois. Bonsoir, fidèles internautes, et bonsoir, dans le monde entier. Bonsoir, on va mourir à bonne musique. Bonsoir, tout va connecter, puis brancher en ce moment. Bonsoir, Bokota, ma villageois, Bokota, à côté, partageant, et nous va venir pas paroles. Donc, Bokota, mon étige, j'ai limite. Bokota, tout seul, tout causé. La villageois. Accordant, partageant, et le bas vient pas parole. C'est villageois, boza. Est-ce que vous avez connecté, villageois, tant que vous partagez tout causer. Tout causer. Oui, que samedi, tout ça à Lyon. Tout l'emba fabricazité. Nous sommes jamais les maramines on a. Alors maestro azan de gonabiso, azan frère nabiso, oh le loza na kilo. Et c'est un faux biso tout ça là, tout syndicat tout chapeau. Alors, tant qu'on continue la live, bonsoir, au partager. Bonsoir, au partager. Bonsoir, au partager. Donc, bonsoir, bonsoir, bonsoir. On a bandé tout. Baza connecté. Bonsoir, bonsoir, bonsoir. Ma master, ma frère, ma soeur. On a vu que vous êtes belé déjà. Tu as commis 250 personnes en ligne. Merci, merci de la confiance. Merci de l'amour pour la biso. Merci de la confiance au PC biso. Les besoins de la biso bien. Merci, merci de bandé tout. Baza connecté, branché. Beaucoup de tout causer. Beaucoup de partager tout cela parce que Fabregas a un événement au lelo na diaspora na communauté congolaise ba tout là ba parisien ba bon ça bagage ba na Belgique ba bon ça pièce pour na ndula ba pièce ba na Suisse ba bon ça pièce ba na Allemagne ba bon ça pièce ba na Grenoble ba bon ça pièce Junior Bongongo le tout puissant et tous les jeunes ba bon ça pièce. Concert à Lyon samedi oyo depuis sibino on est à ratarata mais autour ils un temps très bien samedi on nous les a ba tout au boy qui concert raté ba tout au pays qui va billet concert ça samedi au le 11 na Lyon to bien si bana mai tout au côté na côté wana on déjà lobby vendredi ou lobby to démarrer anel ka ba fossette de mukolo pa to côté Lyon alors bana Lyon to pe sibino mbote et ma son angola na biso senet pour moi to pesi mbote to pesi bana Lyon mbote boyamba biso bien de boyamba gi biso na semaine passée pour tozaki très à l'aise na Lyon tozaki très à l'aise pepele bana Lyon tozaki pepele bana Lyon boyamba gi biso bien alors to sengi merci na bana Lyon encore une fois de plus bana Lyon et puis ba congolo ba na Lyon to pesi bino merci pour na accueil na respect ya presse na ninga bien on y respect à presse parce que tozaki plus de 10 journalistes et 10 chroniqueurs. Mais attends, moi, je gifle, soit les hommes non, dans Lyon, peut-être un va comprendre l'idéologie. Tu sais qu'on a plus de 10 journalistes, mais tu vois qui au master, mon confrère, au concert, moi, je gifle. Respect vraiment na Congolo, na Lyon. Ouais, diaspora, avant na Lyon, respect, total respect pour Nabino, bon respect qui presse. Moi, tu vois qui, musu ba banga, mais tu continue à nganda. Tu kendagi na nganda, biso na biso. Biso na moni. Na moni fait dans Sims. Après Sims. Et puis tozaki na Mbandaka. Donc tozaki très à l'aise. Merci na bana Lyon encore une fois de plus bana Lyon. Vous partagez à ce boza bana Lyon vous partagez. Merci na respect. Ouais, moni respect. Merci na respect bana Lyon vous pesa qui presse. Tozaki wana bino tranquille to tambol na bino to lien na bino to meli na bino. Bobi vous respecter batu. Au moins lelo na banenga ba poto batu musu ba respectera batu te. Batu musu ba respectera batu te. Au moins, batu musu bazora batu neti ba gizengi mais toi ba gizengi ti. On a lancé la cop nanga ndenge po kenda na tongo ok to mo ba carton ndenge po kenda na tongo be de singa. On a pe cop nanga mo te na tige. Donc merci na bana Lyon. Merci na bana Lyon na nenga bien. Bo respecter qui presse. Boza na respect à presse. Alors biso be presse to tika binote bana Lyon boza danger. Boza danger. Moni ba province c'est belé mais ba province to tamboli to ramena tranquille Lyon. Bana Lyon je confirme avec force.
ba master ya Lyon, ba serre ya Lyon, boza danger. Ville sans combattant, combattant Zaraté à Lyon. Ah non, incroyable quoi. Moi chaleur et bando yaro. Vitesse et matin. Chancel Mbemba de Miguel. Fort, fort, fort. Chancel Mbemba. Autant na maillot Mbemba. Ndeko na biso ça la fière. Ya balle na ninga Portugal. Fabregas ça la fière samedi à musique congolaise. Na ninga mabeti. To zalawana ba na Lyon samedi to soutenir Fabregas. Respect toujours na ba na Lyon. Bozo ba jeune bozo na compréhension. Bozo ba jeune bolega na bande de l'école. Bozo ba jeune bozo ki ça boyara ba mi chiki bozo mo vanda. Na respect belé na ba jeune à Lyon parce que bobo respecter ba journaliste. Bino bobo ba jeune ba simba ba nzoto te ba na Lyon. To ça na bino samedi, biso to ça déjà na vendredi. To réserver des hôtels, to payer des billets ba train pour nous soutenir Fabregas maestro. Samedi moutara tete dit. Play tout bêta pièce. Nous retourne à ta bien tout coûte à Lyon. Concert à Fabregas. Bon, pour partager une douce idéologie. Bah, na Lyon, pour partager, bah, village, pour partager, tout comme 300 quelques personnes qui toko. Madame, ça bien. Concert est là samedi, oh yo. Moutou robang sa moutouté. Moutou abang sa moutouté. Kobang sa peut te robang en petit. To bang appelle robang ça. C'est pour moutou robang sa moutati. Concert à Fabrice na Lyon samedi. Serre pena bonsa talon, noro bonsa basket à l'histoire, to zana to robina lokol. Bisu to zalana vendredi na Lyon. Vendredi na Lyon. Donc train na comme on a ba 8h 10h na zana na bino mobimba ba na Lyon. Na zone là-bas na Lyon mabe, bobi ko respecter batu. Boza ba tonton poli. Boza bien éduqué. Jimmy Chimanga porte de la chapelle bande bota la biso solongo qui est de Belgique, olongo zong à Paris. Jimmy Chimanga porte de la chapelle très fort. Et quand on a black, on a cop, Jimmy Chimanga volant. Alors, Ezaki juste pour l'instant, les 11 concerts à Fabregas, ils ont confirmé. Vous voyez bien que ma soleil qui toko. Ma soleil qui toko, concert on a expliqué bino et chop embriaki. Bah musicien va comment il retard mais si quoi, bah il tout va répéter na Fabrice. Toza on a bango les 11 samedi na Lyon. Donc bah toi Paris bah zo bon ça pas bagage, bah na Lyon pe bon na ninga prise. Lyon ba saper ba rakuna. Ba saper à Paris ba roya, ba saper à Lyon bo za la peu près. Pour ezama ba pièce. Mais ngana la ta pièce tenga la ta na so moninga MC na maillot to mona na maillot rouge. Gelor Kanga. Très gabonais Gelor Kanga. Tu peux c'est moté. Donc MC mona na Chancel Mbemba de Midier l'homme fort, très fort Chancel Mbemba. Tout ça pour nous honorer bandeko na biso ba ça musala bien. Couper sa valeur na bandeko ba ça musala bien bana mboka. Moni Chancel Mbemba za joueur congolais. Oh, ça la musala na bien. Azo tombo la drapeau ya mboka. Yango to chai poids Chancel Mbemba de Midiel fort, très fort. Gelor Kanga d'origine gabonais. Tu peux si ba ta Gabon pe mbote ba la biso. Donc samedi oh to kutana na Lyon, ba play, ba serre, ba momi. Biso de vanito zawana. Pour nous soutenir Fabregas, mutu qui mate mutu pa okimisa mutu te. Mutu abangisa mutu te, mutu pe abangisa mutu te. Donc boya wana, boki mo pepe, baki marambula na mo pepe te. Faut vivre en face. Toi ba gêne, mutu ro casser liberté na biso azati. Moni ngana bo ngafra CP là. Parce qu'on vit une seule fois. Donc faut na kutandou la Fabrice, faut na kutandou la Héritier, faut na kutandou la Ferré, faut na kutandou la Fali, faut na kutandou la Wera, faut na kutandou la JB. On profite. Ba père na biso na on esika ba sola bongo ba kota bandule tout parce que un temps de ménopause te o kanga mon pépé ba kanga ngote donc ba jeune garçon ba jeune fille to na s'appelle na bino samedi on a Lyon mboka ba play mboka ba noko mboka ba tonton mboka ba tantino ba raisonner plusieurs fois ba raisonner kitoko mboka ba garçon ba sola kitoko ba lataka bien maso na ngol de mokolo nzola japonais na nenga idéologie to bo sanité ya junior bongongo le tout puissant bilambe belé ya junior bongo ya inyo très mystique bilambe belé ya inyo to zalawana ya inyo to lela miki bete ba discours bete avec c'était ya inyo Chancel Mbemba
tolata Chancel Mbemba ouais balé jour on a balé Fabrice a beta nous les gars beta balé on a beta non na ba on beta Chancel Mbemba dada et ça victoire faut vivre en haut faut pas vivre des événements marama musique à bongo bandeko bazali mo découragé concert annulé concert rataki to le sengi bino pardon bolimbisa Fabrice bolimbisa organisation bolimbisa biso to syndicat bino ke boya boyi marambo le kay bienté mais cette fois c'est confirmé bino samedi le 11 Fabregas marambo tout qui toko na mondela ndimi concert à samedi oyo na mondela mo rabité non mais c'est Fabrice il faut jouer non Fabregas mais c'est Amado non il faut jouer Fabregas il faut jouer mondela ndimi mondela mo ndimi mbila ndimi donc tout le monde a monté au casse et puis concert on a monté casse donc tout bien si ba sert tout boya ba sert à Grenoble il y a ba sert na biso bazarana beaucoup appelé les arani ni Saint-Étienne tout bien ba sert boya Grenoble Saint-Étienne boya beaucoup ça là tous en abino tout participer na plaisir ça souvent na plaisir et puis en plus les a retrouvé monini tous en ba Jimmy Chimangawana tous en ba Deo Mokolo tous en ba Evan Tumba patron en 400 vex tous en ba Kelly Tsumbu Ogep c'était Paris Kelly Tsumbu vient en Haïti Ogep c'était Paris grand cas plus de 20 ans dans 400 potou grand frère propre Kelly Tsumbu tu peux essayer salam pas ça tous en ba tous en ba Guy ba na colonisateur de la SAP ya Guy donc ils ont nous le mot boy retrouver tous en ba ya donc boya bilambe koti mpungu et comme on ba solo bilamba cher bo bimisango o tchongo libande ko ta pressing zo faire o la tona ndule o lenga pièce o pièce o la ton snapper comité pe se fait kutana pièce tant moni jour nga ozana mayo moni ga chance le kimi bino ah jour na mayo Chancel Mbemba ngana ozana Chancel Mbemba na nzoto po pièce se nga ekutana pièce ya inyo sole ba plein yaki mais si ya inyo te moni grande na nga grande entre Chancel Mbemba to gelo okanga funa lata mayo na di kwa podium poko na ozabda likolo nga to tala bino nsi nga likolo ya ndwa nga na ya ndwa nga likolo na président Popol Mupasula kotona mi gagner ma kotona biso ya ndwa bouvo beki pa to sala bino maili po concert wana loi match à vite na imana to to punda l'esprit to punda be na moi Fabregas oyemba biso to contrôler ke baso o sala ba aventure o mona bino suka na film sécurité na bino assuré na mona ba commentaire mais na o tanga te parce que na o sola Michel Kombe Aigle landila ba faire na mona ba commentaire mais na o tanga te na bi bo commatro mais na zolela mais bo partager ça la plaisir to kuta na samedi muta distrait binote to kuta na samedi tout ça la plaisir to ka la plaisir na Fabregas aza lelo frère Otogo to bete na maboko mon génération Fabregas aza premier garçon o lelo a tomboli lisapi après héritier watanabi ko yana orchestre poto eza black ici au moins lelo ya ba charge comme ma orchestre poto ya ba charge donc aza mutu moko lelo Otogo zum sama ndo ki simati Fabregas a combattu pour Fabregas na ninga mabete ba villageois bolanda biso Fabregas a combattu na niveau mabea Fabregas a combattu parce que les locaux un orchestre poto na ba vie musuba bana musique ti ba ville ba sala monte et puis ça fait combien de temps ba vie musuba na musicien poto te to sur la vérité non to sur la non vérité mais Fabregas de l'eau a un orchestre mo poto alors ba master bozana Fabregas na orchestre bozana même morale ba masananga bozana même morale na maestro da combattu do bunda yemoko binu fo bocha epoa biso bocha epoa nga ali ala Fabrice nga na soutenir mona mai a jeune a solara bien a vrai noko a star na biso na chapoa parce que ana charge o batebele ba comprendre te ba mona te et puis a combattu pour monter punisa congolais bah combattre Fabrice Ndoule Simbata beta tout là alors mission bozana wana bozana pena même morale na nenga foti bocha epoa bo recevoir yete ba poteze belo ba potesi la raté et puis un vrai musicien qui m'a na poto te na nenga mabete pour ceux qui qui m'a na poto mazé héritier te ceux qui peut Fabregas qui m'a na poto ma na orchestre te tala ba oba qui m'a na poto bazar bazonga kini te ba na musicien na isala mate na nenga mabete tout so donc ce qu'on a vraiment musicien aussi na poto te na nenga mabete pour appeler ça au tigala échafaudage
biso liara awa yo liara puis échafaudage donc na ninga mabete zala pena musicien na ninga faute ay loko za na monter c'est renseigné tuna omona ka elenya mboka mais kebo o comprendre vie autour de ma masse bazala ba expliquer na ninga faute to soutenir Fabrice bo chamo na maipoi bo zala na ibo de sefarieti Fabrice ayi mo ko bunda mama na bagarre na butu pe na moi na ninga mabeti ninga na bino mikili alors on li chapeau na ninga respect on comprend azokunda mama na bagarre alors ba musicien o boye na Fabrice bozane peda même moral et foot abino omoni ba bien fait pour la rater quoi ndi ba français ba loba donc bozane même moral bo soutenir rien na bagarre oza omoni Fabrice abunda ba bagarre et belé na vie mais bagarre ele ki bagarre ezati na ninga mabete omoni Fabrice abunda ba bagarre trop na musique bino boye bo ba musicien mais bagarre eleki bagarre onene bino poto eleki eleki yango ezati alors bagarre esenga bunda na bino bozana etinga suka ba poto ezebele so bokangi ntima ba poto ezebele marambo ezebele boya misa ki mana poto te musicien bon musicien ko ki mana poto te pourquoi mano okuma nani okuma tout monde ba carton osuma makila papa donc musicien ozana idéologie ozana musicien ko fera musicien akoki mana poto ti po bili kitona na poto l'équipe animateur ebela na mbongo bazara na poto l'équipe on a stabilité l'art Bill Clinton en Afrique mais na ninga Afrique avandi ça l'équipe animateur ebela ba fa na poto na ninga mabete donc poto na ngo danger te poto na ngo danger te ba danger te poto na ngo mboka réalité mystique faut landelo ba pe réalité donc bossa na maestro bo bagarene kumbao na ninga mabete na ninga idéologie bobundane kombo asa combattu bozane bo tché poids biso peut to tchabino poids na ninga faute donc les 11 tokuta na Lyon ba tonton ba jeune garçon ba play ba sœur ba congolaise ba ndeko tu ya communauté congolaise to sepela to bina ya mado to bina zigida to bina dendologie to bina marambe belé oya sala asali trop na musique na biso vraiment comme une période moko ayeko ko sepela biso ba européen biso to rakoto. Donc il faut péter au CPD, ça y est, tous allons présent, tous assister à la musique. Et on sait la chose qu'on a plaisir. Bah villageois, les petits nous partager pour message de la capter. Nanga moté dans la président pour ne pas sous là. N'habite sur les cap ça monte sur cap. Après ça moi une douce, après ça moi image. Pour comprendre que toi même moral na bino. Tous a même moral et puis na télémil na Lyon. Au moni ba na Lyon pour respecter biso. Biso peut respecter bino. Oza danger. Bana Lyon batebele ba obenga benga bana Lyon oh bo te bana Lyon ba lora bana Gombe na Kisasa ba ro sala makamasa kwitite bato basala makamasa kwitite bana ngasa bana yolo ko to kuna makamati bana Lyon ba lora bana Gombe na Kisasa donc bato mo ba lekina chiki bana Lyon bana Grenoble vraiment bagage vendre bo simba ki preste on aninga mabete bo sole na biso bien bo yamba ki biso bien bana Lyon ba respect belé bo partager nzola japonais Léo Mokolo masalanga Fortina Ngombo mes condoléances na masalanga merveille mes condoléances na merveille mes condoléances pour musi mère na biso merveille akutuku fela mama ayamba bien na Lyon merveille bana Lyon baloka bana Gombe na Kisasa très intelligent bayamba ba journaliste bi ba simba wa tanzo tote ba voyou te ba melabe bangité bana Lyon ba respect toi na président pour mon pachou là. Donc, Mike Niema, na ça ok. Mon inde na ade aboué. Donc tenir déjà la tami donc le 11 tout ça on en a Lyon. Bobi ke mambo ngalo mingi te pour charge. Mike Niema charge. Azu bango tout a tchebana mu Congo biso nde to yeba ndeni tout ça na bango. Donc le 11 tout on a Lyon. Fabrigas o beta ndule nanu ndule beta mabongo te. Na denga système. Na bisoke ba soli na buto soli na moy deux fois fois bakimi mais faut mon a trois recruter quoi na biso ba pizza mikili ba na biso ok na biso ba danser za mikili oh Fabrigas neni ni pemisa no merveille ya madonna batu mususu ba petit wana ka trois wana ya mikili wana babina penza ba pesa makambo ngaka se makambo sili ba ka se makambo sili mais oyebi ke Fabrice a maestro please na ninga mabete Fabrice mais nini okozo ba danser za bana mikili Fabrice a recruté ba danser za mikili ya bana mikili na danser ah non tala niveau conscience
donc naisi bino okende na anti casquette boye bagare bandi donc nde toaboye tosalela pena conseil ya waze kwa tobunda na moi tobunda mpe na butu kwa donc nde toaboye de bitumba donc le 11 toza wana na Fabregas na Lyon ndule nano ebetama te moi makambo so tokomoloba wana ndenge ati telemi boye na beleli vezakle moke eza po kande mati pena kande ye le Fabregas le 11 août na Lyon tozonga po touta ekuna tozonga lisusu tozapa na ndule totapa na ndule mine beti pam totinde za ekolo baka chikicha cha tokabwani mwana bendani après deuxième ndule na Paris pour corriger non salle wana waka salle mo beta mai awa salle mo wa to corriger salle mo awa to corriger salle mo oui salle mo awa bato basala foin Fabregas au corrigeant après ba musicien bazongi king Villanova et continuer si au moins des ans bato ba sekai Fabregas donc Villanova plus 4 donc Fabregas azonga kini na 4 jika bara babotama 3 mbokati ba kimi 4 mbokati ba kimi 4 jika ba azonga 4 européens donc 3 françaises na congolais moko ba danseuse misatu donc na danseur moko Fabregas maestro mwana musakata que Djidjaou ezali bango ba ebité que Djidjaou pene ezali Fabregas mwana musakata donc le 11 tozawana samedi oyo na Fabregas na Lyon ya Tembegu théâtre na ipsi bino kende na lati ya Bukande président obike bana Lyon bana gomela na ça na ninga maturité te omoni bana masina na mona ba commentaire vite fait na ninga faute masina mso taka bata ibsika mo te kasi masina ko te révolution bandakati bana Lyon ba douceur bata masina ko yebena a pe tout mevna sigolo na sepela na ngeza ba mettre à Lyon douceur ba mettre à Lyon non ba mettre pena ba vanti makambo ba component idéologie et puis là on a célis na sepela na ngosu moi trop non félicité bana toi matete bana matete ba mettre matete na mona pena OK si maman estro et ala nengwana ya on a sepela pena bana changu po makambo na bango pena ba ala bango na bango basangani mo bana bandali pe ba côté la batu na bango ba gigi boko ba jise mungu ba ala yo tika bango ba finga sele yo ba finga fali ba finga nani susu bafinga nani susu bafinga wera mais yo soko yeko finga mona bandal ba koyama be nebiti biso na kauka ko mekate do dishungu maître azali de la défense kuna biso na kauka ba le karate maître bele monde ya Copperfield d'Afrique mo konza ba maître nyonso do ye azawana na ipsi bino ke mbike nyema makambu poto zo mona ya Lyon to le libino mabe makambu poto e mona le libino mabe ba mona yonga na Bercy to le libino mabe na lele bor mo lo ba ki don ndula Fabregas ezande ni muta ko kota 1000 bana ministre grata zongi na kati ndula Fabregas donc elle ndula paix yo na bisibino bato Lyon to koti donc ozana ndule so na poso filmer obimi oke filmer apozongi na kati banda concert bendi shimbo osilisi kuna moto epelate po bato Lyon ozati ba congolais ba développer l'esprit te na sepeli po Fabregas déjà ba encouragement belé mwana musakata lalisi makambo tout quoi te ko defate donc makambo ba visa bato ba compliqué ki mais Fabregas pena bendi ba visa et na batu et puis eloko esepelisa ngande azawana ayaki na ba musicien ba uti kisasa ba ye poto aozo ba musicien na poto aoki na bango kisasa donc esalema mingi te na yebi à l'époque mutasala ngwera tanga zonga na JR Maro après na ya Jackie PJ de TP bazwaka e bazonga na kin donc voilà mais donc rendez-vous ezali pena samedi au na Lyon samedi oyo na Lyon et maso nangol merci te maso nangol makambu yo ebit kangisa ba ya tout ba touré ba ya tout tozawana ya Guiwa mokonzi à Grenoble sans oublier mon ami mon pote de tout le temps de tous les jours le voisin le plus proche Junior Bongo Union européenne basanga na bango tout basanga na bango tout ya union ya yo évident le 11 nazawana na Lyon to sala mo bien en Fabregas Dazoflex kanga ba master toi Belgique boya et puis ba master Suisse bazo kita baoya cha poids ba master Grenoble ba master Saint-Étienne ba kita na ninga mystique bokeba pas de panique ne lo te panique exacte panique yate mikolo autorité za Fabregas mais Lyon zaki contrôler ato tamboli mutakala total ati ato futi exacte ne to sol na bino pas de panique n'intérêt
Internet sur Fabrice Akanyon tia kozonga. C'est-à-dire que on ne complique pas les ignorants. On ne complique pas les ignorants. On ne complique pas les ignorants. Idéologie ça Fabrice Mikolo. Ngana ebisaka bino ke tant que nous ala chroniqueur soko chelindu le libaya na omona ngai na ebisaka bino. Na banda na bino idéologie depuis concert héritier. Na ebisaka bino que tant que ngana ndo sala chronique musicale soko cheli ndule libaya na oyawana état que président oui. État que chroniqueur oui. État que congolais état que combattant état que spiritas combattant pe ya tongo mwende esprit bo comprendre te botikala kana ba direct na ba parler na mino bo filmer les gawana uzwa mu pepe bo ndo sala ka ba direct na bandaku bana na mino bazolela papa mama yo sala direct bokende botumba yakati tonto ya Lyon boza danger bana Lyon ba mettre ma tete nazole la bino mabe mettre ma tete boza puissant nazole la bino mabe confirmer pena sport et va na ma tete o siège makambo na ma tete siège makambo pena sport pena connaître mon classement jour wana te keba na ngana ibara ke maître serpent kofi a chura mboma mdezaka city train me keba na mona bana ba makofi city train Maître serpent, maître serpent. Bah maître à Lyon. Il y a tant de maître, maître serpent. Maître Morobier. Il y a ça na batutu, maître ça na batutu. Et bon maître Maurice Loma. Mona maman danga keba coup de tête à musika. Oza combattant musique coup de tête à 500 mètres. Au fou la bonne prise. T'es basé le banda tongo bazala le logo te batikala au sale logo te. To solo marna biso musique. Ouais marna biso. Ngana tuna ka bango banda basalani. Ah. Baya wana bazwa kao debu libosa bersi baya batona me kao debu Fabrice kutu kao ezate do balali bapongi na bapale po muto obuja ate tokuta na samedi na Lyon ndule pena Villa Nova na obengo mikolo Villa Nova plus 4 non Fabrice on accepte na ke basaka ta ba puissant et puis prise baya bo tala banzele ba villageoise banzele ya un trésor ya bagenda ya banzele ya banzele yeso aye banzele bayaka et puis ya na mère na parler ya na mère siko banzele nenga libanga ya banzele tant to ye na ba musicien liboso hôtel classement na moninga bi o ba mère beti ba seku yo neni ya bisio Villa Nova liboso hôtel mais niveau banzele bazala wana chérie ba villageoise ba banzele te obike non na yo boule boro to sola bangote bazeli logo te baza 0 Villa Nova plus 4 yango wana Villa Nova Mikolo Villa Nova comme Villa Nova plus 4 ba baxi ba français oui 3 françaises na français moko Villa Nova plus 4 de toute façon za la pe auquel c'est na défi sa Fabrigas za nga iti ngam na créer yango de lo vérité bimi de lo vérité bimi Fabrigas limbisa nga ngam na simbisa Villa Nova plus 4 donc 4 fois fait bakimi 4 jika bazongi 4 parisien poto pena solo siko vous comprenez les 11 tozawana les 11 Mikolo Villa Nova plus 4 ya Olobeate Villa Nova plus 4 nazole la bana Lyon ma be bana Lyon oui que tozaga à l'aise biso na biso bandaka à l'aise a bon ezalati oh bilo otuba no mona tozali bosa te mutazali bosa loko azate Mige nye matambola e calme na nel ka ba fossette équipe d'avance ezala wana et puis tu peux au mais la chimbok li bana concert aussi lycée au meli chimbok ozona na nduli ona na nduli ona au mais la chimbok mera ki na reto ko zo pe na idibana au côté nduli nduli aneza bongo nduli e bongo samedi bongo système amigolo Villa Nova plus 4 pour 4 fois fois bakimi parce que na 4 jika ba okita na ki eh bien obige na leli ya prise obi otangi zakari ba baswa mais ba tebeli ba boya vert obi président azara ya ka idéologie français ya za idéologie na yeme vous asini ka tangi zakari na micro te wana za vie na ngai wana naza nenga lo ba za prêtre de likonzinga na prêtre de likonzinga ba ignora ba wanga na zakari ba soi disa ba chroniqueur ba ignora to compliquer bango zakari idéologie zakari ba tutu ba sala zakari za na cerveau zakari za na cerveau baba baswi ana cerveau moni pasula sala ngo bien pour mon agent je serai aux limité on répète peu zacle na bisi oge omoni biloko ezalaka so koti na ba live neti na tigelo charge pour yo a charge merci président aussi bon to tchaba na mukongo yo mto okena mon place olingi merci président pour omoni moi 3 infiltrés ba koti ige fa récupérer bino susu mabo mo pepe pou voilà kayu kenzela kayu OK kende te nga batuna nga boyete yo ke bana intimidation nyama yo nga biro ye bana yo tuna nga place nazalaka yo za nani
nga batunaka nga boye te ozotunanga so naza nga biro yaka na Saint Denis nyama yo yuma obatama na sima internet yuma yo ozwa mupepe sakanati mupepe ezali na isi bino tosalela makambo conseil ya waze kwa di tokunda na moi mpe na mbutu le 11 eza match ya vita vita muludi ya match ya mabe qualification ya na tongo oche pa babuki pa ofani match ya imana match vita na imana Fabregas Maezo toujours en forme mwana musaka ta pointe yo muta pindoli 25 personnes na Kinshasa na temps yo baza bien logé na hôtel na Lyon tisiko ba fona banda ba batute obige tisiko ba banda kuna bango te o ne banda ba momite ba na hôtel na ninga respect encadré bien encadré Damas qui tourne ma mutu qui tourne bila mezo kota ba peso ba yep na mission de service c'est ça donc les 11 bo mona ndula en live bo la nangwa toujours to bombelo te ndule pena to cha bo kina kitari beti ngbra ndule bandi mutu pa la cigarette Holandi ya meli cigarette asisi cigarette zonga na salle to zongisi siko loko bo mona ya danger po de dans ces obatikali ba uta kini ba opema ba banda ndule te to bandino na 3 bana mikili siko après merveille ye mutanga ye ma yaka na luketo bébé balola bozu yango dena otambolo denda omonde bwa bo suka na ba téléphone na ba parler po mu pepeza jour wana pepeza te bana Lyon ba comprendre idéologie balandaka makela Facebook tu wana makela Facebook makela Facebook ko maraté et souvent na ba téléphone idéologie migolo Villa Nova plus 4 idéologie za Villa Nova plus 4 makela Facebook to kolanda te boko to avi na YouTube to timbeli ko to timbela cop te bana Lyon ba comprendre idéologie musique ebeta ou pas etali bango te oh neni ba fena nga banani ko na banani bato basala ba cop wana bosala bien de bofungola ba chaîne YouTube bosala ba cop bobelela bokoto eza bien bolia balar mais na présence vous yate foin comment peut mena lili ton dima ça na vandali to bidé na bino foin po ngai bino bosaka na mona musakata bino bosaka ka boyebi na bino me bosaka neti baje Fabregas coup de chapeau mon frère va de l'avant Fabregas pas de panique mbala zaka nengo pas de panique balinga basala moins 4 mais bazu x8 to bandaka loko na conférence de presse to senti événement tina suka biso basombaka biso to biso bambongo bosomba presse te basombaka journaliste te to okay na ngo bandaki marambo na conférence de presse to aussi salon les 11 match vidéo to ana tina suka yo zoba tama na sima internet bimisa kombo cha face tena adresse je respecte yo yebi bana ba loba ba kolo zolozina taba yuma batama na sima internet yuma ozaka pe na nzela yuma mobala loba bimisi face mobala telemaka ye alobi ndule ko beta male 11 to zawana après bomona bandule zebele miel sont ko beta héritier goga bozam na double Olympia héritier puis fallait to côté Allemagne fallait azoya Allemagne wana to ya na ye côté Allemagne to ya wana to beta na Allemagne après bozwa double Bercy sous ya fali na on lila na on la concert à Chetani gola faire gola maman na on lila mabe Gelor Kanga international Gelor Kanga zam très puissant Gelor Kanga zam muto a telema likolo baluka bazwa te sel muta beta costume mari coup de tête akoya KO Gelor Kanga donc mutu na ngai to zélandais za très gabonais Gelor Kanga trop excès de Gabon Gelor Kanga 12 départ Gelor Kanga patron équipe nationale na Gabon bandaka boye 12 à départ ya na 4 rendez-vous ça le 11 to kutana wana le 11 to kutana le 11 na maestro Fabregas na Villa Nova plus 4 migolo Villa Nova pas mbaté Villa Nova plus 4 to ça plus 4 Villa Nova plus 4 to kutani wana to sali makambutu ndenge zalaka to beti ndule après to zongi ba parler donc voilà merci beaucoup Moni combat pas de panique autorité za Fabregas ata mission tamoli mutakala to otala yote ti conseil robeta autorité ya Fabregas basomba journaliste te basomba presse te to bandaki marambo na conférence de presse to aussi ça marambo le 11 to boyimbongo biso to kufara na deo mokolo na mayo yo yebi na chancel Mbemba na mayo na chancel Mbemba de midi so muto ya bebi c'est la cop kutana na biso na olobango bien nde to aboye na loba na bino tant que nous la chroniqueur ce gars oye naza no rate bino te naza na bino partout
so ye na ça to banana bino place to bandati to banana bino to banda ndula libosa fali boyaka wana biso zakana ba chura mbomba ba mettre solo to zalaki Olympia héritier boye bomona ngana zala Bercy na ala URN na yaka mopa na zala Fabregas na hali na ozala na bino bon tout o chali baya mbogo yo na ozala na yesebo bimina ye l'équipe na maloba na l'équipe na réflexion na l'équipe na l'écriture mais idéologie d'abisoti na l'équipe na zolozi koloba za bisoti bozo defa koloba pe ma koloba ate boya likofi ndoko zana oui na zolela ra ndoko zuba baba sur Zakari faut natine les liens pour le bozo ko raté bongo likofi européen te bon ça tomba Fujibut te tout ce qui la notre température pour charge de peu ya mon il fallait na décharger mettons mi gagner ma koti mi ki natali na wesa grand hôtel ya ngwana bazo munduki nyama ye est-ce que babanga dimanche na Facebook to na jamais mutokolo bana yo beta na téléphone te yakat non beti ngata oh bana lion na zole la bino mabe et Villa Nova plus 4 idéologie vandi mayaso Fabregas musakata di Keji Njawezali boke tuna basakata Keji Njawezani bo benga Denis Lesi bo bisale mupasula abi Keji Njaw ah oeba Chancel Mbemba de midi fort Chancel Mbemba fort Marambouza les 11 dans Lyon nzoto na nzoto to beta na wana don conseil Fabrice likolo biso na se likolo bino na se toza wana bo ba play ba tonton ba garçon ba jeune fille boya to monana o c'est la ninga idéologie ti je ferai bima pour na ninga pression moto